Coucou la famille, bonjour, bonjour, bonjour ma famille, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Voilà, biso pe toza bien, nzambe wana azobatela, azokoba toujours na kobatela. Naza lisusu vraiment na esengo ya kozala devant biso lisusu na mokolo ya lelo. Po toyeba na kopartage oyo tolingi topartage lelo, topesi nzambe merci oyo abateli biso pe asali biso ngolu ya koyokana lisusu mokolo ya lelo. Tendre Père Yahweh topesi yo merci, oza nzambe malamu oza na bomoi. Papa merci po na bomoi na ngai ya ndeko mwasi mobali. Papa mama oyo azwi libako ya kolandanga, merci po na bomoi na ye, merci po na bomoi na biso. To recommande moma na biso oyo se na loboko na yo. Kolo tikete kimia boningo na oyo Yahweh ereni kati na biso début jusqu'à la fin. Oyo nyonso ayo te to chasse tikete oyo tongi to partager na tango Yahweh ezwi esika kati na bavi na biso. Mimonisa po ete yo za nzambe Yahweh bomba biso bomba mabota na biso bomba chaîne na biso nyonso ya miango ya satana to chasser yango ezala mosika règne na ezala partage na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà ba maman lelo tozo partager ndenge ya kosala galette oyo tosala lelo ezali galette oyo tobengaka ya poussière biso na kini tobengaka yango galette ya poussière gaufre te mais galette oyo ya poussière wana penza. Voilà mpona baingrédient na nga mpona réaliser recette na nga mokolo lelo naza na mposa farine bien sûr farine na nga yango oyo et puis à part farine naza na besoin ya lait consacré n'importe quel lait okoki nango kosalela oyo yo oza nango oyo nga nasaleli bonnet rouge bato baza awa na Afrique de l'Ouest bayebi biso bonnet rouge ezalaka awa bon nayebi te soki eza partout en fait. Voilà biso toza na Benin bonnet rouge nasepeli nasalela yango oyo eza goût eza lokwa milki basala yango mpe bagâteau. Voilà batiaka ngo na bagâteau bagalette et tout. Naza na besoin ya margarine okosala na beurre na oyo nyonso okoki kosala nga na osalela margarine wana. Et puis naza na besoin ya arôme essence nazwi ya mélange de fruits. Naza na besoin ya sucre vanille nanga et puis na sucre ordinaire tokotiaka moke vu que awa sucre eza déjà et na maki. Voilà nalingi sikoyo na réaliser pâte na ngai oyo na osalela galette na nga. Mais tout d'abord fo nayandula natia margarine na nga na moto esala mwa koyanduka mokie po toyebi nde ezalaka. Voilà donc il faut eyanduka nano mokie nazotia ngo nano na moto eyanduki après nde nakoya koréaliser oyo ezali pâte na ngai. Et voilà maintenant na besoin ya sani na ngai ya propre. Sani na ngai ya propre eza wana margarine na ngai nayanduli yango bien wana. Sikoyo nakotia ba ingrédients na ngai na bandi nao na farine nakotia nao farine pâte ya galette ya poussière ekotaka nango mai te o batiaka yango mai te. Voilà batiaka yango mai te pâte oyo na pandi farine na nga na katikati mpona yeba na kotia ba ingrédients na nga na katikati. Voilà wana nazotia margarine na nga oyo na chauffe na moto. Natie margarine na nga natie maki na nga yango 4 maki natie maki natie arôme na nga natie yango natie arôme na nga arôme essence natie lait natie miliki natia nyonso te natia nyonso te. Omoni mesure ya molangi na nga nde ya boîte na nga nde eza donc naotia au moins katikati. Voilà natie yango nazwi mpe nini na nga natie goût na nga ya miliki wana natie sucre vanille na nga natie na moko natie sucre vanille. Allez nabanda sikoyo ko mélanger pâte na nga nazo mélanger yango mélanger yango na ba ingrédients nyonso
natie on a natia siko sucre nanga natia kité natie nano 3 cuillères. Voilà, natie sucre nanga. Après sikoyo na bandako mélanger pâte nangai. Nazo mélanger yango, nazo mélanger na malembe vu que farine eza nango. Voilà, pour faut ezala pâte moko to yebi pâte ya galette ndenge ezalaka et puis to komona ndenge kobima. Donc faut to mélanger yango ti ekokoka malamu. Voilà, ma maman pâte nanga yango yo. Na baloli yango na maboko, vraiment maboko nanga na sokola ki yango très propre. Na baloli yango pour faux farine ba pembe pembo ezala te. Omoni ba pembe pembe wana ezala te. Omoni ke esali couleur moko ya jaune, donc eza couleur ya margarine wana o na tiaki. Voilà. Donc pâte nanga ya galette yango yo, pâte ya galette ekotaka nango maïti. Okosa yango na beurre, okosa yango na margarine, okosa yango na eloko oyo nyonso yo moko lingi. Donc il suffit ka ya koyandula yango nde bomoni nga na sali procédure nanga. Donc nazo mélanger yango. Voilà, pâte na biso yango wana ekomi prêt. Pâte ya galette ya poussière nga na tiaka nanga yango levure te. Bamsou batiaka levure chimique boulangère. Nga na tiaka te. Na tiaka levure te. Levure na tiaka te. Donc na sala yango ka boy. Donc yango wana pâte na biso et beli. Pâte na biso vraiment et beli sali. Donc wana sikoyo tokoma kaka ko sala ba boule. Voilà, tokoma sikoyo ko sala ba boule boya propre pour na kotia na machine pour na sala galette na biso. Donc pâte et beli sucre nanga koki bien. Ben ingrédients nanga nyonso koki bien. Kokoyi kotia pe moi pinceau ya sel mokie, voilà. Kotia pe moi pinceau no ya sel mokie. Donc vraiment ben ingrédients nanga nyonso ekoki très bien na ndenge nga moko na lingelaki ekoka. Ekoki bien wana sikoyo to sala ba boule pour totia galette na biso na machine. Et voilà ba maman, omoni pâte nanga yango wana. Eza tellement kitoko propre na misu. Donc moni pâte de salami ya lokwa fufu ya caoutchouc. Tozomona voilà, pâte ya galette ya poussière ezalaka nde boye. Donc eza lokwa caoutchouc na misu, tozomona voilà, pâte nanga yango wana ekotaka mai te. Pâte ya galette ya poussière ekotaka mai te. Machine nanga yango wana branché déjà sikoyo nalingi natia ba galette nanga na obandana kotia mwa huile na machine, kotia mwa huile pour galette nanga ekangama te. Pâte nanga ekangama te au fait, ekangama te. Otia galette na biso. Voilà, totie galette na biso. Tozela sikoyo suite tomona ndenge nini ekobela. Donc à tout à l'heure. Voilà, sikoyo tozo fongola ensemble galette na biso totala résultat nini oyo epesi biso. Tala résultat. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc ngai vraiment na ngala ko sala ngo na margarine o na laxibino juste pour la décoration o hein, moi jaune oyo vraiment moi j'aime ça. Na nga bongo na nga sala ngo penza mingi na nini te wana eza selonga na nga sala ngo vraiment mingi na beurre te, mais so na beurre na yo cela n'empêche au sala nesi bat na ba to pe bazana possibilité aux ta blé bon biso a blé bon ils a raté nde na saela la margarine oyo juste pour na sepelaka na couleur o epesaka. Moni résultat galette na biso ebeli kitoko makasi. Yango wana donc ebeli penza kitoko makasi na couleur nango, donc j'aime ça vraiment. Ba maman il a bien makasi ko sa biloko oyo bana ba sepelaka nango, papa pe neti boye papa vandi na ye wana azotala ba information na ye.
donc kendo servir ye omoni ke moto avandi boye mwa surprise oyo boye esalaka bien. Donc yango toloba toujours que mwasi faut kokreaka ezaka biloko nyonso te wana oke na nzela osombi na supermarché oke soki na wapi osombi. Donc tant que oza na ona possibilité ya osala biloko na ona ndako c'est très bien ya osala ngo. Donc mama akreaka. Voilà, jusqu'au deuxième tour. Et voilà. Ça a bien ma casse. Ça a bien ma casse. Maman, tant qu'on a créé ma bloc, on a boué. Ça fait du bien. Donc, galette n'a pas en haut. Et beli kito comme ma casse quand est au lobaki. Galette n'a pas poussière. Il y a un wana. Il y a kito comme ma casse. Donc, wana. Donc, il ne peut servir papa. Et ça, la moi bien. Na moi, il faut qu'on met la pembe. Merci beaucoup les mamans. Nzamba pambola biso biso batozaki depuis le début tolandi recette na biso. Nzambe vraiment apambola biso tokutani à la prochaine. Merci, bisous.